na ye Kaluka. Secteur na ye Makala. Nani obela bino nani yango? Martin Fa. Madili Mune. Fatima. Yoka Bombo Martin Fa. IDPS viva. Nous sommes les combattants volali Gangabas. La Ligue à Londres Gangabas. C'est de remettre la Mkonjambo à ma beauté. À part loi Tani, nous avons proposé une loi. Nayem Sakibino loi mon président Nzele Soya. Oyo to kolega na recensement. Recensement ezali identification congolais. Mais tozali na setombo na adresse Fatima abete la chef de l'état mabo makasi lelo na koyebisa bino likambo ya Matata Ponyo à part Matata na directeur na ye ya cabinet aza déjà saisi boye to boye yango na yebisi no Matata azali na résidence surveillée procédure est en cours et tungisa bino te bakitama mata likambo Matata Ponyo ezali chaîne munene parce que yango na yebisa kibino muto azala kamayele amona déjà musika bango balobela biso ba yebi ba français or biso to telema gawo to sana diplomatie ko leka ba lelo to komi ko tangisa bango po bolanda ba discours abatu wana te Fatia Zampangi na betu ya bwa kanange buya Fatia so sa bwala na ya yoke bwala na betu mo bomedi la to bomedi la fe baila binolo lobby très bien Boloko. Viva! Fatima! Fatima! On peut être Fatima Bongo Makasi. Boyokaki, ndenge parce que Tolobaki a la fois passé que ma PC qui batu ya Minembwe, ultimatum, il faut bango nyonso, bato bazawa na ba étranger, bazonga bamboka na bango. Alors, bango bayokaki te. Yango no monaki armée na biso esalaki asso combat wana esali 2 jours. Donc côté bassaillant babomi 15 personnes, côté na biso eza 5 personnes. Mais ce que yoki gouvernement lobi 15 personnes, c'est-à-dire eza 150 personnes. Bakufia tokei na likambo oyo ya Maïka Mère. Bande konanga totika na distraction te. Maïka Mère c'est un traître. Vous avez dit que les États-Unis vont soutenir le chef de l'État. Mais les États-Unis, ce n'est pas égal à Maïka Mère. Maïka Mère, c'est un fonctionnaire de l'État. Très bien. Ngaï, vendredi, n'avez pas dit déjà que Maïka Mère a posé opposition au Yazanango. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des informations. Basali Krik Nabango, Maman Kintu, Bintu Keïta. Maïka Mère, Bolanda qui fait déclaration Oyo, moi donc au mouvement citoyen Yaloutia, à Salaki vendredi na RFI. Donc on a samedi, et Salaki déjà parce que maintenant ça la ballon d'essai. Ceux qui va salir yango, batali population, batali réaction. Est-ce que la population va soutenir Bango ou bien à combattre sa Bango? Mais tant que la que la population va combattre ici Bango, yango va continuer. Il va mettre la Fatima Bongo Makasi. Très bien. Fatima Bolka. Problème ya Matata Ponyo bakangi ye moko lobi te bakangi na directeur ya cabinet na ye na tango oyo azalaki wana parce que Matata Ponyo azalaki ministre ya finance mbala moko tango komi premier ministre azui Kitebi atie ye ministre délégué ya budget yango na akendaki parce que dossier oyo abanda ko traiter yango en étant ministre ya finance tango abimi akomi premier ministre azui dossier na ye wana montaki Achango na mesa abimisango en urgence pour que pas pesa abimisango en urgence à respecter procédure ya ordonnancement ndenge procédure budgétaire esengaka ndenge abimisaki mbongo 140 millions de dollars. Alors lobby lundi va auditionner mardi va auditionner tangu tokomi lobby à partir ya 16h ba lobby que non a un message que bazo m'a payé. Tinde Gazawana, et l'autre est qui c'est parce qu'il y a un sénateur. Ce qu'il y a sénateur, il y a un linga kalala na makala parce qu'il y a un moïbi, il y a un Fatima Bongo Makasi. Bacheli est 12 policiers. Oyo bazo talaye. Tango batiki parce que y a fanda na ma campagne. Tango bakyo tika na ba policier na bazongi ba yeko zo directeur na ya cabinet, bakena yepe
batiki ye na makala a passé première nuit na ye na makala tozokende boyokaki bakangaki directeur ya OCC. Directeur ya OCC, qu'est-ce qu'il a fait? Bandokina nous facilité. Directeur ya OCC Fatine la diplomatie na ye azui akendaki kozombongo oyo bapesaki mpona kosubventionner certaines entreprises parce que alakisaki manquement oyo ezalaki na problème ya Covid alors balobi bapartenaire balobi bakosoutenir ye. OCC aza na batravailleurs, il y a des travailleurs oyo baza donc na 38 mois impayés. Aza na bato dossier oyo bapesaka ben souda fandelaka ya Hippolyte Kanambe na mesa ya Karim Kame. L'idée personne viva. Viva. Pour bossa te actuel procureur aza anglais. Pe na bureau na ye toza na juge moko aza wana kombo na ye aza Congo. Congolais. Ye kombo na ye Antoine. Fati Antoine ye pe Antoine. Bakodi msuba ba beta bango na bango ba Antoine mo yebi soto yeba. Exacte. Fati ko yebi sa kaka Antoine ra ya comprendre Ramazan Shada. L'idée personne viva. Viva. Alors combattant na yebisi ozala kimia kozala no palpite tolobi mboso ko dia déjà akataki ba debanyo nyonso alobi erreur na biso ya kopesa batu ba identité batu to pesa ba identité ba onde ba balukela kabi biso. Alors cette fois-ci identité ya ba congolais kotika ya ba congolais loi ya Noé tchani to kolongola ngo mkoto koyoka papi ya mutu mwindo akoti na Vati na Vatican. Très bien. Viva! Tokolongola loi wana mukoto koyoka papi ya mutu mwindu pa koti na Vatican. Oya sana minicho est-ce alekaki mosengo na mayele? Pourquoi mosengo akoma papi te seke bango pe basana mibeko na bango? Alors biso nde ba mobobe ba koti sa cette fois-ci tolobi non Congo eza ya ba congolais. Na yebisi bino combattant mambu maso bele. Pati tanga lobaka na kofuine na passé te matata pona betaka shit na metu. Ide pesa viva. Mais le lobby yaki ebisali nini? Likoki. Lundi ba auditer 5 heures du temps, c'est la toute première fois cravate et pesarate mais comment peser 10 kilos. Ide pesa viva. Na yebisi yo Mardi aya boye argument ezate balobi papa fandana noa. Wana. Si aza ancien premier ministre jamais bakoki kotia mbala moko na prison ya Makala. Donc batie non na résidence surveillée et ça lokolo za déjà na boloko. Alors na minute oyo boyebi Matata Ponyo. Pourquoi batie na résidence surveillée? Parce que audition ya Matata Ponyo ya mardi. Matata Ponyo atangi batu nyonso. Oyo bayibaki na bango. Batu baso comprendre te. Arrestation ya Matata Ponyo za pona bukanga lonzo te eza makambu ya zairanisation. Abimisa mbongo na compte ya l'État 110 millions de dollars. Na 25 millions d'euros pour la kopesa batu ya indemnité ya zairanisation. Tangu zairanisation mobutu atie batu bapetaki ba bien na bango. Sikoyo l'État il faut afuta bango. Ye abimisa déjà mbongo wana mbongo wana ekoma ina maboko ya batu wana yango moni tangu ba interroger Matata Ponyo atoki atangi liste batu nyonso balobi liste oyo soki totiki ye libre toko kende na meme rego to salaka na liwa ya Delphin Kayimbi totika ka libre tanga lobi ya kotanga batu tangu toyebo to kutie akufi ide pesa viva parce que boyebi na minute tozo ba mama Fatou pe akufi pourquoi ide pesa viva parce que ye pendenge moko alobaki ya kotanga liste batu oya pe balia ka mbongo ya marché ya liberté. C'est la raison pour laquelle omoni Matata Ponyo batie wana. À part Matata Ponyo, ndeto lobi awe komi nous marchons ensemble nous kangama ensemble. Albert Yuma pa lobinga na kotika la sima. Azui ba rapport nyonso na minute pe ya chef. Alobinga na salaka na nga Yuma ba onde ba komisanga Albert Yanke. Viva. Très bien. Bango nde ba komisanga Albert Yanke. Tala ba kambolo ba ka richesse ya katanga ba ekenda. Batu bateka bango ye yango moni chef atali dossier atie maboko na mutu Congo e perdre ba milliards de dollars yango abino professeur liboso tozo banda audit katanga ine pesa viva audit yango zo banda de 2007 jusqu'à 2015 bako kanga batu nyonso era ngoyo to ebisi batu ya kuna
soki bayebi ndeko na bango aparticipaki na kimoyibi bayebisa azongisa na malere na malembe oboyi ntango tokokanga baleka na tv o nous ressortissant de idps viva oyo akomeka koloba eloko wana ye nde bakokanga ye mukamata etat de droit ezokipe mutu te na mwasi boza ndenge moko lelo bakondane mwasi na este kuna 10 ans de prison nyonso wana bandai kofuni ba Hélène Minduki idps viva nayebisaki bino awa état de siège ofati ya beti wana eye mpona koboma discours ya bato mosusu na élection ya 2023 idps viva parce que bango balingaki kaka baloba insécurité na sociale apepeko awa ministre ya économie déjà na makambo etali libumu apesi baopérateur économique 48 heures il faut baprononcer nde baprononcer lelo te bakoprononcer lobi soki baprononcer ndenge ya kokitisa bapui te gouvernement déjà azwi makambo ya maboko ya kotia bakantine populaire idps viva awa kosumbe kokoma compétition très bien yebisi bino kombata mwana oyo bakanisaki aza meme nzoka aza mwana nkoi yango moni discours ya échantillon ya étiquette le mwana munoko na bango mutu oyo bakumisaka autorité morale ici na rambo lelo fatia komisa mwana popi soko fini na mandefo eleli fini na libumu eleli yo kobanga lisusu eloko nini lelo prison ya makalo ezalaka ya bakulu na lelo ekomi ya bakushi nyonso DG mpe akomi kokota ministre mpe akomi kokota ekomi mpe na prison makala na couloir boye deja osesa tutani na kulu na esengo te Fatia changé G. Awa bapesi ultimatum ya 48 heures. 40 combien? 48 heures 48 heures. C'est l'homme qui a bokolia. Babandaki koloba. Wote bakola. C'est l'homme qui a bokolia. Libanais nyos. Enge nyos. Oh, ozali expert batie nyos. Soki oboyi kotosa makambo Fatia zoloba et puis ministre de l'économie. Après si tu m'as comme sur l'instruction, il y a number one. Fachibe. Béton. Alors il peut se battre à la tête. Très bien. Et pas ça maloko de 48 heures. Ce qui va changer, c'est très bien. Façon de que chef de l'État, on m'a dit que social, monde mobile. Et ça l'a mis c'est pour la année. Ce qui chef a la rigueur, très bien. Il faut chef faire moko. Moutali, oh alignement nae. Il faut aussi meleni. Vivo papa. Très bien. Ba commerçant nyos. Cause les Congolais. Cause les alliés indiens. Et ça les alliés nan. Prix ouais basobi misa lobby. Et ça déjà les lots. Lobby ne va pas rendre en gros d'une manière officielle. Très bien. Lobby. Bon, bien va te la $10 pour ça. Photo Kabilo pour mascar. On va congélateur. Ah, il est best viva. Il est best viva. Fachibe. Donc 48 heures. Ce qui va quitter cité. Soda Zoya. A Kosomba on a namakasa na yana mbo. Somba e. $10. Somba bango allumé déjà. Wote mapi la pesa yemo. To kota na ba depot. Omoni eloko ezali awa. Ezali batona balingaki kozoba congolais lokola banyama na bango. Comment RDC pays lokola RDC monde mobimba bakei na Namibie batali carton ndenge tozoloba moins de $6. $3. Yozo cha $5, $40. Yango lobby bakocha prix balobi mopiko ya mbisi 500 francs. 5 Thomson 500. Thomson 100 francs, 100 francs. Est-ce que ça y aura social? À quel combien?
Balobi boye. Il est viva. Gouvernement congolais. Alobi, lobby. Et ça, il y a sans attéro, en 2023. Lobby. Félix Azo, ça est l'autre. Félix Azo, ça est l'autre. Non, social. Lobby. Très bien. Qui vivra À gagner combien?